Bandeko baninga mikati na nkolo topesi bino mbote bipai nyonso bozwi biso na ngonga oyo mpe totomeli bino mokolo malamu, totomeli bino suka ya mbula malamu, mpe totomeli bino mbula ya sika malamu na kombo na Yesu Kristo. Totonisa mine sengo pona kukutana lisusu lelo po ete tosi tozwi momesano na bino ya kukutana kokabola makambo ya ntina, makambo ya molimo oyo ekopesa biso bomo ya seko. Mpe lokola boyebi malamu ete tozali na mituna mingi oyo ezali na mitema ya bandimi. Tozali na bosenga ya kozwa biyano na kati ya Biblia. Yango wana mokolo ya lelo na lisungi ya Nzambe tokomeka kopesa pe yano na moko na mituna minene oyo bandimi ba mitunaka mokolo ya lelo. Kasi ya mbwete tokoma na makambo yango na sengi na bino bipai nyonso bozwami soki bokoki kozwa lolenge malamu po ete tobondela nkolo Nzambe. Tobondela Yawe Nzambe na bule, Nzambe na balaema, Izaka pe Yakobo, topesi nkembo lokumu pe masanjoli po ete yo bongi na yango. Totondi nkolo na pema na bomo yopesi biso mbula mobimbo bateli biso. Tokomi na suka ya mbula oyo tata na biso na tomeli mbula oyo ya sika malamu epai ya bana na yo na kati ya mokili mobimba. Bipai nyonso bandeko bazolanda biso tikete nkolo na biso molimo na yo ayingela na kati ya mitema mpwete liloba na yo ezali molimo ye apesa biso makoki ya kososola kosimba nyonso ya motuya oyo tokoki kotia na misala pwete esunga biso kokwa bomo ya seko. Merci mingi nkolo pwete mokolo ya lelo ozali na biso elongo tango tokofongola maloba na yo osunga biso ete tozwa bwanya pe mayele kouta epai na yo yango esunga biso koyeba kososola mozino na yango na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mbikisi na biso tobondeli boye. Amen. Lokola tooti koyebisa bino bandeko toye pona kokabola na bino eyano na kati ya Biblia na moko na mituna minene bandimi bazali ko mituna lelo na oyo etali oyo babengi na lifalanse ba antikriste to na lingala batemeli Kristo. Batemeli Kristo bazali banani? To azali nani? Eske asi aya? Ou bien akoya mikolo ezoya? Lokola bandeko mosusu bazali kolikya? To koyeba ndenge nini ete mutu songolo to pakala azali motemeli Kristo. Mpe batemeli Kristo komonana na bango kati na biso. Ekoki kolobela biso nini? Tala ba mituna oyo tokomeka kozwa biyano lelo na kati ya Biblia. Na bongo nazosenga na bino bipai nyonso bozwami tofongola na lombango mokanda ya liboso ya Yohane. Mokanda ya liboso ya Yohane na mokapo ya mibale eteni ya zomi na mwambe. Yohane ya yambo mokapo ya mibale eteni ya zomi na mwambe. Biblia ezoloba na biso boye tolanda malamu oyo Yohane azolobela biso na likambo yango. Bana oyo ntango na suka mpe pela moko boyokaki ete motemeli na Kristo azali koya. Sasa ipi mpe batemeli na Kristo mingi basili kobima. Na bongo toyebi ete oyo ntango na suka. Aleluya bandeko. Na kati ya makomi oyo touti kotanga ntoma Yohane moko na bantoma balingaki Yesu Kristo mingi pe Yesu alingaki mingi. Azo yebisa biso ete tokomi na tango ya suka. Abengi biso bana na ino abengi biso bana. Pona nini azo benga biso bana? Na lifo lancé ba version wana ya lifo lancé bazoloba petits enfants, bana mike. Est-ce que ntoma azali kozwa biso na motuya moke? Azali komona biso kozwa biso na kilo te to ezali nini? Te. Makomi oyo akomaki na eleko na ye kasi ezali nde kotalela biso bandimi ya eleko ya suka. Bandimi ya eleko ya suka na kati ya makomi ya Biblia bazobenga bango ete bazali bakitani ya lingomba. Bakitani ya mwasi oyo azali lingomba na Yesu Kristo. Tala tina nini ntoma tango azokoma alobi bana. Tango azoloba bana ezali pona koloba ete tozangi mayele te to tokoli nano te kasi ezali nde pona koloba ete sango malamu wana ezali ya biso bakitani ya mwasi. Lokola tozwi yango na mokanda emoniseli na mokapo ya zomi na mibale eteni ya zomi na sambo.
et pas wapi dalago na monene azo bundisa ba oyo bazali bakitani ya mwasi pendambo ya oyo batikalaki oyo bazo batela mibeko na nzambe pe bazali na litatoli na Yesu Kristo. Yango wana ntoma komeli biso alobi bana alinga yebisa biso ete tozali na ntango ya suka mpe azopesa biso elembo oyo ezolakisa biso ezondimisa biso ete tokomi na ntango penza ya suka. Elembo yango ezali nini? Alobi ete lokola boyokaka ete motemeli Kristo to antikrist akoya lelo oyo batelemeli Kristo basi baye ebele babimi ebele bazali kati na biso. Na maloba ntoma bimisi awa alobi ete tango tozomona motelemeli Kristo wana to batelemeli Kristo oyo babimi ebele yango wana nde elembo oyo ezali kolakisa biso ete tozali solo na tango ya suka. Me tango tozotala maloba na ye alobi likambo antikrist to batelemeli Kristo alobi ete bazali lolenge mibale. Atangi motelemeli Kristo mpe atangi lisusu batemeli Kristo. Motemeli Kristo, batemeli Kristo. Wane lakisi biso lolenge batemeli Kristo wana bazali. Moko azali mpe misusu ebele bazali. Me moko wana azali nani? Pe ba mosusu oyo bazali nani? Kasi yambo ete tokoma na biyano ya koyeba batemeli Kristo bazali banani pe lolenge nini tokoki kososola bango. Tikete to kota nanu na kati ya Biblia pona kotala biyano na mituna yango ya koyeba ete nani oyo Biblia ezobenga motemeli Kristo to antikrist lokola bato ebele bazali koyeba yango na pepele. Motemeli Kristo azali nani? Lolenge nini tokoyeba ete oyo azali motemeli Kristo? Na mokanda moko wana ya Yohane ya yambo na mokapo ya minei tokotanga eteni ya misatu. Yohane azoloba na biso nini? Totanga nanu Yohane ya yambo touti kotanga totanga ki eteni ya zomi na mwambe sikawa totanga eteni ya tukumi bale na mibale tokotanga mokapo ya minei eteni ya misatu pe tokotanga mokanda ya mibale ya Yohane mokapo ya yambo eteni ya sambo. Makambo wana na pesi okoki kokoma yango po ete esunga yo po ososola malamu maye tozali kotanga ezala te lokola biso nde tozali kobimisa yango kasi liloba na Nzambe ezali bosolo ezali mwinda na biso yango nde ezali kokamba biso kososola makambo wana nyonso. Na mokanda ya yambo ya Yohane mokapo ya mibale eteni ya tuku mibale ya mibale Biblia ezopesa biso moko na bilembo ya koyeba batemeli Kristo soki bazali banani. Elobi boye nani azali moto na lokuta bobele ye oyo akoanga na kaete Yesu azali Kristo te. Ye wana motemeli na Kristo oyo akoanga na tata mpe mwana. Alleluya. Tozomona awa bazopesa biso elembo balobi ete ezali mutu oyo azobuka lokuta. Azobuka lokuta nini? Na lokuta na ye ezali ya kowanga na mwana mpe tata. Okomona ete ezana bato mingi lelo ezala batei bazali komilo bete bazali ba Kristo bazali batei kasi okoyoka bazolo bete Yesu Kristo azali nzambe te azali ekelamu bazali batemeli Kristo to antikrist. Kotalela likomi oyo touti kotanga awa moto azali kolobete nono na kati ya bonzambe Yesu Kristo lokola yende nzambe donc tata azate po bondimi ya solo ezali kovanda na kati ya Biblia pe komona na ete tata azali mwana azali pe molimo mosantu azali kowanga na moko ezali kotemela nzambe to Kristo. Motemeli na Kristo abukaka lokuta wana ya kolobete Yesu Kristo azali mwana na nzambe te Yesu Kristo azali nzambe te to tata azali te. Toko bakisa makomi mosusu oyo ezoyebisa biso likambo wana lokola tolobaki yango sikawa tozokende na mokanda na mokapo ya minei kaka na mokanda liboso na Yohane mokapo ya minei sikawa totanga eteni ya misatu. Biblia elobi na biso nini kuna na eteni ya misatu? Mpe molimo na molimo oyo
akoyambolaka Yesu te awuti na Nzambe te. Yango ezali motemeli na Kristo oyo boyokaki ete akoya mpe sasa ipi azali kati na mokili. Nazo bandela mpe molimo na molimo oyo akoyambolaka Yesu te awuti na Nzambe te. Yango ezali motemeli na Kristo oyo boyokaki ete akoya mpe sasa ipi azali kati na mokili. Yohane azokoba koloba awa azolobela likambo ya motemeli Kristo moko oyo batu bayokaka ke akoya. Azoloba na biso awa ete molimo oyo ekoyambolaka ete Kristo aya na mosuni te ezali ya Nzambe te, ezali ya motemeli Kristo oyo toyokaka sango wana mpe asili kobima na kati ya mokili. Na likomi oyo bazopesa biso eyano mbala moko ya koloba ete motemeli Kristo to antikrist azali moto ya kobima mikolo ezali koya liboso te ndenge bandeko ebeba ndimi te. Asi aya azali na kati ya mokili kolanda likomi oyo. Pe tokomona na makomi mosusu ete ezali bongo. Asi aya, asi abima na kati ya mokili. Mpe ye ayambolaka te na monoko na ye ete Kristo aya na mosuni. Bato ebele okoyoka lelo bazoloba ete Kristo atikala koya te, abotama pe te, bamosusu bazoloba akufa pe asekwa te, bamosusu okoyoka onono abala, bamosusu okoyoka o bazwaki nkunda na ye esika boye amata na lola te. Wana nyonso ezali lokuta ebimaka epai ya moto moko to bato oyo tozobenga batemeli Kristo elongo na Biblia. Tokende na mokanda mibale ya Yohane, mokapo ya yambo eteni ya sambo ezalaka kaka mokapo wana moko. Jambi bakosi mingi babimi kati na mokili, bango bakoyambolaka te ete Yesu Kristo ayei na nzoto. Ye wana mokosi mpe motemeli na Kristo. Motemeli na Kristo to antikrist ezali mutu oyo azali kowanga na ete Yesu Kristo aya na nzoto. Bandimaka yango te. Bakobimisa lokuta ebele o abotama te. Misusu koyoka o abala. Misusu akufa asekwa te. Misusu abuta na lola te. Nyonso wana ezali maloba ebimaka na monoko ya motemeli Kristo. Soki moto azali kote ya makambo lolenge wana, ye wana motemeli Kristo oyo babengi na lopoto antikrist. Sikawa tozokende kotanga lisusu na mokanda Matayi mokapo ya tukumi bali na minei eteni ya tukumi bali na minei tokotanga pe na Malako mokapo ya zomi na misatu eteni ya tukumi bali na mibale mpokuna tozozwa pe moko na bilembo oyo ezolakisa batemeli Kristo bazali banani. Na kati ya Matayo mokapo ya tukumi bali na minei eteni ya tukumi bali na misato tukumi bali na minei mpe tukumi bali na motoba tokotanga pe eteni ya mitano poto yeba na kososola makambo wana toti koloba. Matayi mokapo ya tukumi bali na minei Biblia ezoloba na biso boye. Na eteni ya mitano Biblia ezoloba na biso nini? Jambi mingi bakoya na nkombo na ngai koloba ete ngai Kristo mpe bakopengwisa mingi. Batemeli Kristo bazali koya na nkombo ya Kristo koloba ete Kristo nde atindi biso, kasi bazali komibengete bango nde ba Kristo. Bazolata nkombo ya Kristo, bazomekola misala to mikumba ya Kristo, bango wana nde batemeli Kristo. Tokoba na eteni ya tukumi bale na misatu kaka na mokapo wana ya tukumi bale na minei sikawa totanga eteni ya tukumi bale na misatu. Biblia elobi boye, Biblia ezali koloba boye, yango wana soki nani akoloba na bino ete tala Kristo wana, soko ete tala ye oyo bondima te. Jambi ba Kristo na lokuta mpe basakoli na lokuta bakotelemela mpe bakomonisa bilembo mpe bikamwisi minene mpona kopengwisa baponami soko nde bakokoka.
bazo yebisa biso na kati ya makomi oyo ete batemeli Kristo to ba antikrist bato wana oyo bazoya ete bazali ba Kristo elembo mosusu monene oyo tokoyebela bango ezali bikamwa bazali basakoli donc bazosala bisakoli bazopesa masakoli bazosakolela bato makambo mpe bazosala bikamwa minene na ntina ya kopengwisa baponami soko bakokaka kokoka penza yango ezali pasi mpona kopengwisa moponami kasi bango bazosala bikamwa wana minene na ntina ete bapengwisa soko bakokoka penza atako baponomi bayeba na kopengwa balongwa na kati ya nzela na bosolo tala makambo ya bato babiangami ba Kristo koyoka o Kristo moko abimaki kuna Kristo moko abimaki boy mpe ndakisa na Kishasa toyebi bato ebele bayaka lolenge wana misusu bazali oyo bazali kovanda na kati ya mangomba mpe komekola mikumba pe misala na Kristo misusu kutu balata kombo ya Kristo na Kasai kuna moko abimaki alobaki ete yazali mwana na Nzambe akufa mwa liboso 2000 ekoka akufaka bato bayebi ye awa na Kishasa bamususu na kokufa sima mikolo misatu na kosekwa bamususu nono na kobuta na lola na miso na bato lokola ye pe abutaka na lola nyonso wana ezali pona kolakisete bango bazali ba Kristo miso na bato elongwa epai ya Nzambe mokili elongwa epai ya Yesu Kristo mosikoli eya epai na bango bato bazali kozwa esika na Kristo boyebi bakombo ya bato wana ebele misusu bavandi kino lelo misusu bazali komibenga molimo mosantu misusu bazali kolobete balimbisaka masumu nyonso wana ezali batemeli Kristo oyo bazolobela biso awa lokola tozali kotanga boye bandeko esengeli tokeba na mokanda na malako mokapo ya 13 eteni ya 12 Biblia ezoloba na biso kuna boye ba Kristo na lokuta mpe basakoli na lokuta bakoya mpe bakotalisa bilembo na kokamwa pona kozimbisa ata baponomi soko bakoki yango wana touti kotanga awa tomoni batemeli Kristo bazali nani babukaka lokuta ezali baoyo bawanga na kete Yesu Kristo aya na nzoto te abotama te akufa te asekwa te abuta na lola te mosusu bazali koya na kombo na Kristo kolobete bango nde ba Kristo yango wana nde bilembo ezali kolakisa biso ete tokomi na tango na suka soko tomoni moto azali komibenga Kristo to azali kozwa epai na ye mokumba na Kristo to azali nde kosala mosala lokola Kristo azaka kosala kolimbisa masumu kolobete ya koki kokangola na liwa ya koki kokufa pe kosekwa mpe ye tango akufaki akendaki na lola atalaki keba nyonso wana ezali lokuta makambo ebimaka epai ya batemeli Kristo mpe lelo tozali na bilembo ebele ezali kolakisa makambo wana batemeli Kristo bazali kaka na makambo ansambela te bazali na makambo kilikili na kati ya mokili oyo ezala na bayembi mindule tokoyeba kotala awa ezala na bateyi ezala na bakambi ya politike batemeli Kristo ndenge tokoyeba kotala yango ezali kaka moto te ekoki kozala pe lisanga ya bato ekoki kozala pe lokola mbula matadi ekoki kozala pe donc ata bokambami ya mboka ekoki kozala kosala mosala wana ya motemeli Kristo kasi tango totangi malamu na mokanda ya Yohane bazolakisa biso pe likambo mosusu kuna oyo etaleli mpenza motemeli Kristo na mokanda ya Yohane ya yambo mokanda ya yambo ya Yohane mokapo ya minei eteni ya misato oyo totangi Yohane azoloba ete moto na lokuta motemeli Kristo oyo boyokaki ete akoya na mokili mpe asi abimi na mokili motelemeli Kristo wana oyo bazolobela to antichrist universel oyo ya mokili mobimba moko oyo azali kotelemela Kristo na miso na bato nyonso na mokili mobimba azali nani tango bazoloba ete azali na mokili mobimba elingi koloba te ete azali awa to kuna baoyo bazali awa to kuna na mboka moko to pakala wana ezali nde batemeli Kristo oyo mike oyo totangi kasi moko oyo bazali kolobela ezali oyo meme Toma Polo alobelaka ete ye akoya mpe bokonzi na ye to nguya na ye ebandi kosala na kati
ya mokili. Kasi Yohane na eleko na ye azoyebisa biso na mokanda ya liboso ya Yohane mokapo ya 4 ya misato alobi ete asi abimi aza na kati ya mokili. Ezali kaka nguya na ye nde ezosala te, kasi ye mei asi abimi. Ye azali nani? Balakaki ye wapi? Na bongo tokokende kotala kaka na kati ya Biblia po ete Nzambe alingi bato na ye mingi alingi batikala na kati ya lokuta te. Alingi kobombela biso likambo ata moko te. Tango apesaka makambo etali mikolo ya suka epai ya mosakoli Daniele, Nzambe alakisaka epe likambo ya motema Kristo wana oyo akoyeba na koya. Mpe alakisaki ete moto wana akoyeba na koya, akozala lolenge nini, akosala makambo nini, mpwete biso pe bato ya mikolo ya lelo tango makambo wana ekokokisama toyeba na kososola ete Nzambe asi alobaki yango. Na bongo nazobenga bino bandeko na ngai ya bolingo bayekoli ya Biblia, tokende elongo kotanga na mokanda Daniele mokapo ya sambo. Tokotanga eteni ya mwambe, tokotanga eteni ya zomi na libwa kino tukumi bale na motoba. Daniele mokapo ya sambo, eteni ya mwambe, zomi na libwa kino tukumi bale na motoba. Kuna Biblia ezali koloba na biso nini? Tolanda botangi. Eteni ya mwambe ezalaki ngai kokanisa maseke na monaki liseke mosusu kobima na kati na yango, liseke moke mpe maseke misato na liboso bikolamaki na liboso na yango. Mpe tala na kati na liseke oyo miso mazalaki mpela moko na miso na moto, mpe monoko oyo ezalaki koloba makambo minene. Aleluya bandeko. Na eteni oyo mokapo oyo mobimba ya sambo, mosakoli Daniele azali kolakisa biso emononeli moko azwaka. Nzambe alakisaka ye lisolo ya bokonzi minene oyo esengelaki kobima na mokili, kokamba mokili kobanda tango wana ya kalakala nkino na tango ya suka. Alakisaki ye yango lokola banyama mine ya somo ya kobangisa. Nyama liboso azalaki tambwe, ya mibale azalaki ngombolo, ya misatu azalaki nkosi, ya minei azanga kilo lenge azalaki lokola elima. Nyama wana ya minei o azalaki lokola elima, o azalaki na mino ya ebende na manzaka ya ebende, azali kolia kopasola nyonso pe kosunda o etikalaki, azalaki na maseke zomi. Mpe maseke wana zomi awa na eteni ya mwambe mosakoli Daniele azoloba na biso ete epesaki ebendaki makanisi na ye. Tango atalaki malamu maseke wana zomi, amoni ete na kati ya maseke wana zomi liseke moko ya zomi na moko eyaka kobima na sima. Liseke moke, kasi liseke yango ezali na miso lokola miso na moto, ezali pe na monoko o ezalaki koloba makambo minene. Tokoyeba makambo minene wana ezalaki nini? Liseke ezali nini? Nyama azali nini? Azali nani? Azali olakisa nini? Nyonso wana po ete Biblia ezipolaka makambo wana nyonso, efongolaka yango. Libomba mi ezali te. To sosola malamu bandeko po tokososola sikawa liseke yango ezali kolakisa nani po tozoyekola likambo etali motema Kristo to antikrist o azali kokonza mokili mobimba kotelemela Yesu Kristo na kati ya mokili mobimba. Yango nde tozali koyekola awa. Yango wana lokola Daniel atikalaki na makanisi ya kotungisama, Angelu Gabriela ayaka pe abandaka kopesa ye bososoli na makambo etali nyama, etali maseke, mpe etali pe liseke wana ya moke. Tolanda sikawa na eteni ya zomi na libwa kino eteni ya tukumi bale ya motoba, Angelu alobaki nini? Tozali na mokanda ya Daniele mokapo ya sambo eteni ya zomi na libwa totangi boy. Na nsima nalingaki mpe koyeba ntina na nyama na minei oyo akesanaki na oyo mosusu nyonso, oyo na nsomo mingi, mpe na mino na ebende, mpe na njongolongo na motako, oyo aliaki mpe abukaki na biteni, mpe anyataki litika na makolo na ye, mpe ntina na maseke zomi na moto na ye, mpe liseke mosusu oyo ebimaki, oyo maseke misato
makweyaki liboso na yango. Liseke oyo ezalaki na miso mpe na monoko oyo elobaki makambo minene mpe emonanaki lokola na monene na koleka oyo mosusu. Ezalaki ngai kotala liseke oyo esalaki etumba na bato na bule mpe elekaki bango kino ekomaki oyo anuni mpe akateli elongisaki bato na bule na oyo aleki likolo mpe elaka ekomaki mpona bato na bule kozwa bokonzi. Alobaki boye ete wana Angelunda azali koloba sikao ntina na nyama na minei ezali ete bokonzi na minei ekozala na mokili ekokesana na bokonzi nyonso ekolia mokili mobimba mpe ekonyata yango mpe ekobuka yango na biteni mpona maseke jomi mikonzi jomi bakobima na kati na bokonzi oyo mpe moko mosusu akobima na nsima na bango ye akokesana na baoyo na liboso mpe akokitisa mikonzi misato mpe ye akoloba mabe na ntina na oyo aleki likolo mpe akonyokola bato na bule na oyo aleki likolo mpe akokanisa kobongola bilaka na bule mpe mibeko mpe bango bakopesama na loboko na ye mpona ntango moko ntango mibale mpe ndambo na ntango nde basambisi bakovanda mpe nguya na ye ekolongwa ete esilisama mpe ebebisama seko. Bandeko soki bolandi malamu botangi oyo ezali likambo moko ya somo lokola Daniel alobi yango ezali liboso na biso awa na kati ya banyama minei oyo amonaki Angelo alakisaki ete ezali bakonzi to bokonzi minei esengelaki kobima na kati ya mokili kokonza mokili mobimba yango wana ezali kokokana na bokonzi oyo toyekolaka na mokanda ya Daniel mokapo ya mibale na liloto ya mokonzi Nebukadnesala oyo ezalaki na biteni bokonzi ya liboso ezali kolakisa bokonzi ya Babulona na bakonzi lokola banabonida Nebukadnesala Belshatsala bango wana nde bazalaki bakonzi ya bokonzi wana ya Babulona. Bokonzi ya mibale yango oyo kokani na ngombolo ezali ya bamede na bapelesi oyo tokoki kobenga mokili ya lelo bato ya Iran na Irak. Bokonzi ya misatu oyo ezalaki nkosi ezalaki kokokana na bokonzi ya Alexandre le Grand to bagelika bango pe bayebaki na kokamba na tango na bango philosophie eyebaki na kobimisa makanisi penza kokela makanisi kobanja mingi esalemaka na tango na bango lokola nzoto ya nkosi ezalaka madodo komona pembe sangani na moindo ainsi de suite yango wana ezali kolakisa lolenge ya bosangani wana ya mayele pe mabanzo ndenge na ndenge oyo bandeko bagelika bamemaka na kati ya mokili. Kasi awa bazolobela biso bokonzi ya minei oyo elandaka ezali bokonzi ya baloma. Bokonzi ya baloma tango ebimaka awa bazolakisa biso ete ezali bokonzi moko ezangaki lolenge ekesana na bokonzi mosusu ya liboso. Mpona nini? Baloma ezali moko na bokonzi eumela mingi na kati ya mokili. Soki bokoki kotanga lisolo na mokili bokomona ete baloma baumela mingi. Baloma babanda na 66 ya mbwete Yesu Kristo aya bokonzi ya bango eumela kino na 5e siècle sima ya Yesu Kristo. Botala bino moko environ 16 siècle oyo penza bato bayebaki na ko 6 siècle environ oyo bato bayebaki na koumela. Donc ezali kolakisa biso penza ete ezali moko na bokonzi ya kilo ya kote ya ntina po ete ekonzaka mokili mobimba kino lelo tozalaka na makambo na kati ya bamboka oyo tokwa epai ya baloma lokola ndakisa awa na Congo bokomona makambo na biso etali droit justice ndenge etambolaka euta na makanisi ya bandeko wana baloma na allemand bango nde bapesa biso makanisi wana na kati ya mokili okomona ete kobongisa ya bibundeli lokola armée
oyo bacolonel oyo bagénéral ainsi de suite baloma nde bapesaka makambo wana bokonzi wana ekonzaka mokili mobimba nkutu bazoyebisa biso awa maseke zomi mpe ekobima na kati ya bokonzi wana maseke elakisi bakonzi zomi oyo bakobima na kati wana tomonaki ete na suka ya bokonzi wana ya baloma ntango ezalaki ya kosangana suka na yango ekabwanaka ndambo moko ekendaka na esika moyi ebimaka mosusu ekendaka esika moyi ekotaka mpe bakonzi zomi babimaka na kati ya mikili kuna Europe bayaka kobundisa baloma kokweyisa bango mpe kozwa bokonzi na esika na bango po ete Europe to mikili ebotama ndenge ezali lelo bakonzi wana zomi tozali na ba-allemand oyo bapesi ba-allemand tozali na ba-suève ba-burgonde ba-ostrogote ba-visigote ba-érule ba-vandale bato wana ba-lombard bango bazali bikolo zomi oyo eyaka kobima na kati ya loma mpo ete epanza ebimisa mikili ndenge ezali lelo ebandaka ntango mpenza ya suka oyo bakweyisaka mpenza mokonzi ya suka ya loma ezalaki na 476 nsima na yesu kristo na mobu wana nde bakweyisaka bokonzi ya suka ya baloma mpe mikili ebandi kobotama kasi bazoloba na biso ete mwa mikolo nsima ya bakonzi wana mokonzi mosusu akobima oyo akokesana na bamosusu wana ya liboso bakonzi wana mosusu ya liboso babimaki lolenge nini ezalaki ntango ya bitumba ezalaki makambo ya politike nde ebimisaka bango bazalaki kowelela bokonzi nde bayaka kobongisa loma bazwi bokonzi baboti oyo tosali lelo tozobenga lelo mikili to Europe kasi bokese nini esengelaki koya bango bazalaki mingimingi komitalela kati ya makambo etali politike kasi mokonzi oyo akobima na nsima aza ya kokesana na bango po ete na biblia ndenge totangi awa bazoloba na biso ete akosala nini akoloba mabe na ntina na oyo aleki likolo oyo aleki likolo azali nani azali nzambe mokonzi oyo azobima na nsima ye azali kaka kosokipe na makambo ya politike te kasi azali kobimisa kotombola miso na ye likolo mpo abundisa oyo aleki likolo azoloba makambo ya mabe na oyo aleki likolo makambo ya mabe ezali nini tokoyeba na kotala tososola nano mokonzi yango ezali nini na lisolo la mokili tozali kososola ete na bana ndenge batangaka na kati ya histoire tozali komona ete mokonzi oyo abimaka nsima ya bikolo wana zomi na kati ya mikili ezali bokonzi oyo babengi bokonzi ya papa bokonzi ya lingomba ya baloma tango évêque wana ya loma ayebaki na kozwa bokonzi na ye na mobu wana ya 538 bozomona ke bokonzi ya suka baloma ekweyi na 476 tokomi na 508 mokonzi Clovis ya bafalancé babandaka koyoka na lolenge nini bakoki kotombola sikawa évêque ya Rome lo ete ye akoma papa wa Roma akoma sikoyo mokonzi likolo ya lingomba na kati ya mokili mobimba na kati ya 538 nde bokonzi na ye ya papa ebandaka solo na kati ya mikili pe na kati ya mokili mobimba ye azalaki na mbala moko azalaki kosangisa politike na makambo ya sambela bazalaka kutu na makambo wana kino lelo yango komona ete na esika bavandaka oyo babengi Vatican ezalaka mboka lokola bamboka nyonso ezali na banke na yango ezali na armée na yango ezali na mokonzi na yango président na yango ezali papa wa Roma ye moko mpe bazali na bokambami ya bango moko mpe okomona ete mbala moko ezali pe lingomba kasi Yesu Kristo tango ayaka tozomona ete alobaka ete bokonzi na ngai ezali ya mokili oyo te bokonzi na ngai ezali ya mokili oyo te kasi oyo aye azoloba ete azali moto na Kristo azali mokambi ya lingomba na Kristo kasi azali kosangisa politique kokamba mokili oyo mpe azali kokamba pe lingomba na kati ya mokili mobimba wana nde bokonzi oyo ebimaka na kati ya mikili oyo ezalaki ya kokesana mpe ekesanaki na bakonzi mosusu wana ezali elembo ya liboso elembo mosusu ezali nini bazoloba na biso ete bokonzi wana ntango ekoyeba na kobima
ezali na miso. Miso ezali kopesa kolakisa vision et mononeli. Monoko ezali kolakisa mateya, maloba, moyen ya communiquer, kosakola, makambo. Donc mokonzi wana azaki na nguya wana ya kote ya mateya moko boye, akopesa bimononeli moko boye ya lolenge na ye, kasi ezali nde kotuka oyo aleki likolo. Nandakisa mokonzi oyo babengi Papa Waloma tango abandaka kokamba. Azaka kokamba kaka lingomba te, azaka kokamba kutu na mikonzi ya mikili. Ekomaka na eleko moko na Moyen Âge, po na bandeko bazotanga lisolo ya mokili, ekomaka ete po moto akoma mokonzi na kati ya mikili, esengeli azwa nanu lipamboli ya papa. Kutu kino lelo bokomoni ete azala mokambi ya mboka nini, bamboka nyonso na kati ya mokili, azala mokonzi ya mboka nini, azala mokambi ya lingomba nini, bamangombe ebele na bakonzi ya mboka ebele okomona soki baponiye, esengeli na lombango akende kuna, akende nanu kopesa bizu na loboko ya tata wana oyo tobengi Papa Waloma. Ezali bokonzi na ye abandaka na yango kala oyo ezali kozala likolo ya mikonzi ya mokili oyo. Tala lolenge azali kokesana na bango, azali kosala etumba epa ya bakristo, tokotala yango. Kasi maloba nini ya mabe oyo azobimisa na oyo atali oyo aleki likolo, babengi aleki likolo. Maloba nini ye azobimisa oyo ezali kotuka oyo aleki likolo. Nandakisa tomoni ete motemeli Kristo azali kozwa kombo ya Kristo, azali kozwa mosala na Kristo, azali kozwa mikumba na Kristo. Sikoyo lolenge nini Papa Waloma azwaka makambo wana ya Kristo pe asalelaka yango. Nandakisa babengaka ye Tata Mosantu. Na kati ya Biblia bazolakisa biso ete moko Mosantu koleka azali Nzambe. Kasi ye tango bazobenga ye Tata Mosantu pe azali kondima babenga ye bongo, amila kisi epa ya mokili mobimba ete ye azali motemeli Kristo. Po ete wana ezali kofinga Nzambe, ezali kozwa kombo ya Nzambe. Bazali kobenga ete ye azali mokitani to mozongi na esika na Kristo, le vicaire du Fils de Dieu. Vicario ya mwana na Nzambe. Vicario ya mwana na Nzambe azali nani? Yesu Kristo ya mbwete akende na mokanda Yohane mokapo wa 14 eteni ya tukumi bale misatu, bokotanga pe na mokapo ya 19 bazolakisa biso kuna ete Yesu Kristo apesaki elaka, alobaki ete nakotika bino moko te, nakotindela bino mobondisi, molimo mosantu, molimo na bule, molimo na solo, yende akoya kobondisa mitema na bino, akokamba bino, akouta epai na ngai, akokamba bino na bosolo nyonso. Kasi Papa Waloma azali kozwa kombo wana ya kolobete ye azali vicario na Kristo, elingi kolobete moto oyo azongi na esika na Kristo na kati ya mokili, na kati ya bandimi. Elingi kolobete ye azali molimo mosantu. Wana elakisi penza ete azwi kombo ya molimo mosantu, azwi kombo ya Nzambe, ye azali motemeli Nzambe, azali motemeli na Kristo oyo tozali kobenga Antichrist. Kombo mosusu oyo azali kozwa, bazali kobenga ye na monoko na bango kuna babengi ye Dux Cleri. Dux Cleri elingi koloba ete mokambi ya lingomba to kolo lingomba, mokonzi ya lingomba. Na kati ya Biblia bazali kolakisa biso ete moko azali mokambi ya lingomba na mokanda ya liboso ya Bakolinti mokapo ya 12 bazolakisa biso ete mokambi ya lingomba ezali Kristo. C'est Christ qui est le chef de l'église. Yende mokambi ya lingomba. Ye lokola azali kozwa kombo na Dux Cleri kolobeta azali mokambi ya lingomba, amila kisi na polele ete ye azali motelemi Kristo, azali kozwa esika ya bato, esika na yete, azali kozwa esika ya Kristo. Ye nani tolobi ete ye Papa Waloma. Azali kozwa esika ya Kristo, esika ebongi na yete. Yango wana azali motelemi Kristo, esengeli bato basosola yango, esengeli bato bayeba ete ye wana azali kokokana na liseke oyo ya 11 ebimaka epikolaka maseke misatu. Maseke misatu bapikolaka ezali banani? Ezali bokonzi ya Baeril, Bavandal na Baostrogoth. Na kati ya mikili lelo bokonzi ya papa ebundisa bango po ete bazalaki kotelemela yango, koboya ete ye akonza bakonzi mosusu pe akamba lingomba. Alors ndeko wana Papa Waloma azwaka
bibundeli na ye abundisaka bango asilisaka bango kosilisa bapalangana na kati ya mikili bazaka na ekolo te kino mokolo ya lelo abundisa bango asilisa bango kosilisa wana ezali moko na bilembo oyo ezalekisa biso lolenge nini tokoki kosala yango tokokende mosika ntango tokoyebana koyekola makambo etali babulo na monene na lisungi na nzambe mpo tososola motuna mosusu oyo ekoya mpe tokopesa biyano na ntina yango mpo ete bandimi baza na posa baza na bosengeli ya koyeba bosolo na makambo wana etali bisakoli na kati ya biblia alors bazolakisa biso ete ye mokonzi oyo akosala etumba kobundisa basanto mpe akolonga bango ya solo mpenza ntango papa wa roma babandaka bokonzi na bango na 538 banyokolaka bato mpo na nini na monoko na bango lokola mosakoli daniel amonaki yango bateyaka makambo na lokuta ebele oyo ezali kotelema na kati ya biblia te bateyaka nini ndakisa bateyaka likambo etali lobiko na misala po ete ozwa kolimbisama na masumu esengeli osala libondeli wana ya maria mbote mbala boye esengeli obaluka ndako na nzambe mbala boye esengeli otambola mabolongo na yo na se obaluka boye esengeli omata na mabolongo na yo na ndako na nzambe esika boye esengeli opesa makabo boye esengeli nyonso wana ezali lokuta po ete lobiko kolimbisama na masumu moto azali kozwa yango na ofele na nzela na kondima na kombo na yesu kristo yesu kristo azopesa biso na ngolu na ye lobiko na ye mpe kolimbisama na masumu tozotala bato ebele oyo alimbisa na kati ya biblia asenga bango makabo te asenga bango eloko moko te kaka kondima na bango kanisa mwasi oyo akendaka epai na yesu kristo yesu kutu ayebaki te bantoma bayebaki te ke mwasi moko azali awa aza na bosenga ya bolimbisi aza na posa ya lobiko kasi mwasi wana na motema na ye alobaki soki nasimbi kaka elamba na yesu nakobika amisalisi makasi akoti na kati ya bato atindiki akomi asimbi elamba na yesu azwi lobiko na ye ntango yesu abaluki atali alobi mwana mwasi kobanga te kondima na yo ebikisi yo lobiko ezoya epai na biso na ofele na nzela na kondima na kombo na yesu kristo na kombo na papa te na kombo na mateya na papa te na makabo tokopesa te pasi oyo tokoki komipesa na nzoto ekoki kobikisa biso soko moke te nyonso wana ezali pamba bato ebele bazali kominyokola kopesa makabo kobanza ete na nzela makabo bakosomba nzambe nzambe bapesaka ye kanyaka te aliaka kanyaka te nani akosomba ye po ete nyonso ezali ya ye okosomba ye na nini ye mokili na likolo mpe na se okosomba ye na nini nini okopesa ye po ete yo okangola molimo na yo to obikisa bomoi na yo kasi nzambe na bolingo na ye asi apesa lobiko ya ofele epai ya bavandi na mokili nyonso toza nango bosenge ezali ya kondima ete ya solo nkolo nzambe olingi ngai opesaki ngai nga mpe nalingi yo nandimi yo limbisa masumu na ngai osali ntubela na yo esili ozwi lobiko ozwi kolimbisama na ofele kasi papa wa roma azalaki kote ya makambo ya lobiko na nzela ya misala na nzela ya bapasi ya nzoto na nzela ya kominyokola kokila bilei kotambola mabolongo kosala libondeli ya mbote maria to kosambela basanto biblia ezolakisa biso lokola toyekolaki na bino mbala elekaki ete bakufi bakoki kosolola na biso te kasi bapapa wa roma bazalaki koteya ete bakufi mosusu bakenda na lola mpe balobelaka biso kuna na lola oyo babengi bango basanto ezali lokuta ezali moko na liteya na lokuta mpe yohane mokapo mokanda ya yambo ya yohane mokapo oyo totangaki na eteni ya mibale balakisi biso ete moto na lokuta oyo azali kowanga na makambo ya yesu kristo mosala asalaki ye azali motemeli kristo to antikrist yango wana nde ezali kondimisa biso lelo ete motemeli kristo ya mokili mobimba oyo bazalaki kolaka mpe oyo asi abimi na mokili ezali mosusu te ezali bokonzi ya papa wa roma bokonzi wana nde bokonzi oyo ya motemeli kristo oyo tozali kososola sikasikawo na kati ya bamateya na bango bateyaki makambo etali lifelo kino lelo bandimi ebele bandimaka ete lifelo ezalaka te na kati ya mokanda emoniseli mokapo ya tuku mibale na moko tokoki kotanga na bino mpo tososola lifelo ezali nini mpe ekosalema na ntango nini bosepela ete totanga elongo na mokanda wana
emoniseli mokapo atuku mibale na moko tokoki kotanga na eteni ya mwambe boyi. Nde mpo na bagoyigoyi na bato na ntembe na bato babebi na bosoto na babomi na bato na pite na bato na soloka na basambeli na bikeko na bato na lokuta nyonso likabo na bango ekozala kati na libeke likopelaka na moto na sufulu oyo ezali kufa na mibale. Alléluia bandeko. Est-ce que tozo sosola malamu? Kufa na mibale yango wana nde babengi liziba na moto to enfer ndenge bazali kobenga ngo inferno. Bazola kabiso awa na emoniseli mokapo atuku mibale na moko eko bakobwakama. Ezali lelo te. Ezali tango Yesu Kristo akoya sima ya mibu koto mobimba oyo akosala na basantu na kati ya renye na ye tango akoya pona kosambisa penza bato mabe ndenge batangi bango awa nde bakopelisa liziba na moto na tango wana nde bakobwaka bato mabe kuna na kati. Kasi bapapa wa Roma bazaki kote ete pe bateyaka kino lelo ete lifelo ezalaka soko moto mabe akufi akeimba la moko na lifelo. Soki lifelo ezali lelo koseko ekozala pona nini? Soko lifelo ezali pona nini Biblia ezotangela biso makambo akosekwa? Liseko ekosalema pona nini? Mpe soko bato mosusu basi bakei na lola Yesu akozonga pona nini? Po ekosengela totikala awa oyo abongi akei na lola oyo abebi akwei na ye na lifelo likambo esili bongo. Sikoyo Yesu Kristo akozonga pona nini? Lolenge nini mondimi okokondima ete Yesu akozonga kasi ozondima pepe la moko ete bakufi mosusu bakendaka na lola? Wana ezali mateya na lokuta oyo ebima na monoko ya motemeli Kristo na bokonzi ya papa. Likambo mosusu batei likambo etali purgatori. Purgatori ezali nini? Balobi ezali esika moko ya katikati lokola mwa suku moko ya katikati. Ozali mabeko leka te, malamu pete, kasi esengeli oleka na ino. Na kati ya purgatori ezali lokola mwa boloko moko mwa fimbo ebeta mayo basokola yo kuna banika yo bosoto esila na bongo nde soko obongi okei na lola lokuta ekomami na Biblia te pe ezali na likomi ata moko te na kati ya Biblia ezali koloba makambo ya lolenge wana ezali kolakisa bongo te. Kasi na monoko ya bokonzi oyo ya motema Kristo papa wa Roma bazali kobimisa mateya wana ya lokuta. Mateya mosusu ya lokuta babimisaka mikanda oyo babengi na lifo lance indulgence. Misala donc pasi penza komimonisa pasi pona koyeba kozwa lobiko. Soko osombi mokanda wana yoka lolenge bateyaki. Soko osombi mokanda wana masumu na yo oyo osala elimbisami. Masumu na yo oyo ozosala ekolimbisama. Na masumu oyo ozokana kosala ekolimbisama pe lokola. Elingi koloba nini? Sumuka na yo ndenge olingi. Somba kaka mokanda wana osali nini? Olimbisami. Est-ce que Biblia elobi na biso bongo? Mpe moto penza oya solo oya akoki kolobeta azali motinda mina Kristo akoki koteya makambo ya lolenge wana lokuta ya boye. Batu boni bakei na bamibongisa misikawa pona kokufa ya mibale pona kozanga bomo ya seko na nzela ya mateya ya lolenge wana. Batu wana nyonso bakufa kakala bayebaka bosolo oyo te. Batu boni tata oyo apengwisa na makambo na lokuta motelemeli na Kristo. Yango wana omonaki tango mwa mikolo epusanaki na mobu ya 1517 bandeko lokola ba Martin Luther batelemaka pona koloba ete te ekoki. Ata lokola bapekisaka bato kotanga Biblia koloba ete mondimi akoki kotanga Biblia te, moto moko azalaki na ndingisa ya kotanga Biblia pe kopesa ndimbola na yango ezalaki kaka bakambi ya lingomba basango. Nzambe aponaki kaka na kati ya basango wana basango mosusu abendaka mitema na bango lokola bazaki na libaku wana ya kotanga Biblia bazaki bato ya mayele bato ya bwanya bayekola makambo ya bonzambe batangisi na kati ya ba université na bakelasi bitelo minene bato minene na kati ya bacouvent na kati ya kisango batei pe na kati ya mangomba. Nzamba tombolaka bango kobanda ba Martin Luther ba Calvin babandi kobimisa bosolo moke moke na kati ya Biblia kolobete te
lokuta ya tata oyo eleki. Lokuta ya tata oyo eleki. Tokoki kobika na nzela ya misala te. Lobiko tokozwa yango ofele na nzela ya kondima kati na Yesu Kristo. Yango wana bokonzi ya papa lokola Biblia lobaki ete bakosala etumba kobundisa bato na bule, batelemaka babundisaka bato na bule wana, babomaka ebele, batumbaka ba mususu na moto na bomoi. Mususu kutu babwakaka bango na kati ya mai, batie bango likolo ya masuwa, batindiki bango na katikati kuna, batie bombe na se, bombe panzani etoboli masuwa edindi, batu nyonso bacholi. Yoka nanu bato bazo mibenga basali na Nzambe lolenge basalaka bandeko mosusu pona kaka liloba na Nzambe po ete bazali kotelemela mateya na lokuta. Wana ezali misala ya motelemeli Kristo ya mokili mobimba. Ye wana asia yaki. Mpe lokola asia yaki, azali na kati ya mokili, azaki na batango misato asengelaki kolekisa. Yango wana bato basosolaka te bazaka na kati ya kotungisa mingi. Azaki na batango misato ya kolekisa. Na mokanda emoniseli, mokapo ya zoni na misato. Kobanda eteni ya liboso. Bazo betela biso lisolo kaka ya motelemeli Kristo wana. Bazo loba na biso boye. Namona ki nyama kobima na mai monene. Azalaki na maseke zoni na mito sambo. Mpe na maseke na ye mitole na bokonzi zomi. Mpe na mito na ye kombo na kotuka. Nyama oyo namonaki azalaki na motindo na nkoi. Makolo na ye lokola makolo na ngombolo. Mpe monoko na ye lokola monoko na nkosi. Dalagona apesi ye nguya na ye na kiti na bokonzi na ye. Na bokonzi monene. Moko na kati na mito na ye ezalaki lokola soko ezokaki kino kufa. Nde pota na ye na kufa ebikaki. Mokili mobimba ekamwi mpe ebilaki nyama. Bato basambelaki dalagona mpo ete ye apesaki nguya na nyama, mpe basambelaki nyama koloba ete nani akokani na nyama, nani akoki kobonana na ye. Monoko na kosolola makambo minene na bitukeli epesami na ye. Bokonzi pe epesami na ye pona kosala misala sanja tukumine na mibale. Alléluia bana Nzambe. Bazolakisa biso awa ete bokonzi oyo moko ezali kokokana na nyama wana ya mine. Kasi awa ezali kolakisa elembo kaka ya bokonzi oyo etaleli bokonzi ya papa wa Roma. Awa Yohane azomona nyama kobima na kati ya mai monene. Alobi ete nyama wana ezali na lolenge na tambwe. Azobima nzoto na ye ezali lokola nkosi, monoko lokola ya ntambwe, makolo lokola ya gombolo, mpe azali na maseke ezomina mitu sambo. Po bososola ete nyama wana kokani na oyo touti kotanga na mokanda na Daniele mokapo ya sambo bandeko, tika tomeka kosangisa makanisi moke po bomona bosolo ezali awa. Tango tozozonga na mokanda ya Daniele mokapo ya sambo, tozomona ete nyama ya liboso tambwe azalaki na mutu moko, azalaki na maseke te. Nyama ya mibale gombolo azalaki na mutu moko, azalaki na maseke te. Esali mitu boni, mitu mibale. Nyama oyo ya misato nkosi ye moko azalaka na mitu mine na mokanda Daniele mokapo ya sambo. Kosi azalaka na mitu mine oyo elakisi bakonzi mine to ba genero wana mine ya bokonzi ya bagelika oyo babimaka sima ya Alexandre le Grand. Wana tozwi mutu ya tambwe, mutu ya gombolo na mitu mine ya nkosi, tokomina mitu boni, tokomina mitu motoba. Nyama ya mine oyo azalaka elima, oyo azalaka na maseke zomi pe liseke mosusu ya moke ye kobima elongoli misatu liboso, azalaka pe na mutu moko. Soki tozwi motoba wana kosangisa na mutu oyo moko esali mitu sambo. Yango wana ozomona nyama oyo bazolakisa biso na kati ya emoniseli mokapo ya zomi na misatu azana mitu boni, azana mitu sambo. Mpe soki totali lolenge na ye ya nzoto azali na bilembo ezali kolakisa banyama wana mine ya kuna. Balobi na biso ete nzoto na ye ezali lokola ya nkosi. Nkosi ezali
makambo ya ba léopard oyo totalaki kuna léopard azali kolakisa bokonzi ya bagelika balobi ete azalaki na makolo makaka na ye ezalaki lokola ya gombolo gombolo tomoni ete ezalaki bokonzi ya mibale oyo ekambaka mokili bokonzi ya bamed na baperese oyo tokoki koloba lelo bato ya Iran na Irak balobi ete monoko na ye ezali lokola ya tambwe tambwe ezali kolakisa bokonzi ya liboso ya babulona babulona azalaki kolakisa tambwe wana tozomona bilemo wana kolakisa ete mokonzi oyo aza ya kokisa aza lokola elima mpo na nini po aza na lolenge moko te tala kaka nyama moko me azali lokola nkosi lokola tambwe lokola gombolo lolenge moko ya kokesana ndenge biblia elobelaka biso balobi ete sika wana mitu na ye wana sambo mutu na ye moko wana ezali kolakisa sikoyo bokonzi oyo mosusu eyaka kobima bokonzi oyo ya bopapa oyo ezalaka kosangisa politike kosangisa mpe na makambo ya nsambela pela moko na liseke wana ya moke oyo ebimaka bazoloba na biso ete moto wana ezokaka pota kino kufa pota oyo ememaka na liwa kasi kokamwa pota yango esali nini ekauki ebiki nyama wana abiki tango nyama wana abiki nde mbala moko bato ya mokili mobimba oyo bazwi elembo na nzambe te bakumisi dalagona po ete yende apesi nyama wana bokonzi donc elingi kolakisa awa ete motelemeli kristo oyo tozolobela awa antichrist universel oyo tozolobela awa bokonzi na ye ezali bokonzi kaka ya bato bapesi ye te ezali bokonzi moko eleki bomoto ezali kouta na dalagona mbala moko dalagona nde azozwa yango apesi ye biblia elobi ete apesi ye na ngwende na ye ya bokonzi na nguya monene apesi ye elingi koloba ete motelemeli kristo wana azali kaka moto te kasi azali molakisi elongi ya satana mpe bokonzi ya satana na se ya mokili oyo soki omoni ye kobanza te taza moto lokola yo kokamwa te soki omoni mikonzi ya mokili mobimba bazokende kogumbamela ye mpo bayebi ete ezala na bomoto ezala na ndenge ya molimo aleki bango yango bakendaka kogumbamela ye mpo aleki bango ye azwi yango mbala moko na satana ye moko dalagona azali satana na mokanda ya emoniseli mokapo ya 12 eteni ya sambo balobi na biso ete dalagona azali satana satana nde apesi motemi kristo oyo bokonzi ngwende ya bokonzi na nguya monene ya kosala makambo minene kasi esengelaki mutu wana oyo babengi bokonzi ya bopapa eyebana kozoka pota ekozoka pota ndenge nini kanisa nanu mutu ya lolenge wana moto ya fiele ya ndenge wana moto ya nguya ya ndenge wana azotia bakonzi na mikili azolongola bakonzi bazoya kofuta mpako epai na ye bakonzi mosusu esengeli bafukama liboso na ye mpona kosenga bolimbisi mutu akokia kozala na makanisi ya kobanza ete mokolo moko bakokanga papa batia ye na boloko azalaki te bato nyonso bazalaki kobanga ye makasi kasi lokola nzambe alobi likambo mpe ekokisamaka kaka na mobu ya 1798 na tango bandeko ya France bazosala oyo babengi na lifolanse révolution botomboki na bango mbongwana na bango bofuluki ya makanisi bokoli ya makanisi na bango mpe bizaleli na bango tango bazosala yango na se ya mokonzi na bango Napoléon Bonaparte bitumba ebimaka kati ya Napoléon Bonaparte na papa wa Roma oyo azalaki kokamba tango wana babengi ya kombo ya Evergette to Giovanni Gianangelo bamosusu babengi ye na lolenge mosusu bazobenga ye pape P6 bokoki kokende kotala yango na masolo ya bapapa bokomona ete P6 awumelaki na mibu wana 1777 1798 ye ayaka kokota mobulu na Napoléon Bonaparte atindelaka ye général na ye kapita na ye ya basoda Berthier akendaka kuna akangaka papa amemaka ye na mboka na Valence atia ye na boloko kuna nde papa ayebaki na kokufa mpo na nini po ete lisakoli ya biblia esengelaki ekokisama na mokanda wana emoniseli ntango tozopusa na mwa liboso tozotanga boye na eteni ya liboyo yoka bazoloba boye soko moto moko azali na litoi ayoka soko eponami ete moto moko akangama mbele akangami soko moto abomi na mopanga ekoki na ye kobomama na mopanga oyo
awa tina na mpiko mpe oyo awa ntina na mpiko mpe na kondima na bapetwi. Bozola na malamu lisakoli ya Biblia balobi ete soko moto moko azali na litoi ayoka. Soko eponami ete moto moko akangama esengeli asala nini? Akangama. Wana Biblia esi elobaka deja bokonjwa esengeli bakanga ye. Yango wana bakangaka Pape P6. Lisakoli ekokisamaka. Napoleon Bonaparte akangi pape atie na kati ya boloko akufaka pe na boloko kuna abimaka te. Nde batikalaka mibu mibale bazozwa moya kozongisa pape te. Na mobu ya 1800 nde bayaka kozongisa pape mosusu ya sika po ete bayeba na kokoba. Kasi nguya to fiele na ye azalaki na yango ya kokamba lisusu bato ezala na politike ezala na lingomba ezalaka te atikalaka kaka na bokonzi na ye ya lingomba kasi na makambo ya mokili balongolaka ye nguya wana. Kasi Biblia ezoloba na biso ete esengelaki pota wana ebika ekauka na ndenge moko akokamwa. Pota wana eyaki kokauka na tango nini? Na tango kaka bakonzi wana ya Roma, bakonzi wana ya mikili na 1929. Na 1929 mokonzi mosusu ya ba Italia oyo babengi Mussolini, bandeko batangi lisolo bakoko sosola yango malamu. Mussolini ayaka ko signer oyo babengi na lopoto pacte concordat na bo papa pona kopesa bango mabele oyo tobengi Vatican, pona koyeba kozongisela bango Vatican na maboko, kozongisela bango makambo ebele na kati na maboko po ete bokonzi na bango evanda lisusu. Bokonzi wana ezongaki lisusu na maboko na ende ayebaki na kokwa mokili ya Vatican na ba makambo mosusu ebele nde abandi kokola moke moke kosala makambo etali ecumenisme kosangisa mangomba ete bazonga bango nyonso lisusu epai na ye akamba bango ndenga azali kokamba liboso ye wana motemeli na Kristo. Mpe pota wana ezali kokoba kobika kino lelo le 31 octobre ya mbula oyo tozana yango basangani na mangomba mosusu pona koloba ete sikawa makambo etali reforme makambo etali ki protestant esili bayokani bazongi motomo moko po ete nguya na ye esengeli ya zonga ndenge azalaki liboso. Wana tomoni ete bokonzi na ye esengeli leka batango misato, tango ya kozala ya kolimwa mpe ya kobima lisusu. Awa nde azali na kati ya kozongisa nguya na ye po ete akokonza lisusu mokili mobimba lokola si azwi ba protestant atie na sima na ye esili. Esengeli kaka bandimisikawa ya Yesu Kristo bazotelemela liloba na Nzambe bakangama na liloba na Nzambe bayeba na kolongwa mosika na ye. Wana azali motemeli Kristo ya mokili mobimba azali moto mosusu tomoni ete ezali bokonzi ya bapapa. Kasi mokanda liboso ya Yohane mokapo ya mibale eteni ya zomi na mwambe Matayo mokapo atuku mibale na minei eteni atuku mibale na minei balobeli biso ba Kristo mosusu ba antikrist mosusu batemeli Kristo mosusu. Wana bazali ebele bazali na bamboka kilikili na kati ya mokili mobimba. Ezali pa ba mindele, ezali pa bato moyindo, ezali pa bato ya motane, ezali bato ya loposo ya maya pondu. Bango nyonso wana bazali lolenge moko, bazali batelemeli Kristo lolenge nini. Nakopesa bino ndakisa. Pona bandeko bayebi bavandi mingi na kati ya Kishasa. Bakoyeba makambo oyo nazoyebisa bino na kozwandakisa na kati ya bayembi ya mindule oyo babengaka musique mondaine to mindule ya mokili oyo ebele bazali kuna bazali kozwa makambo bakombo nayebi te soki bayebi yango kasi bazali kozwa bakombo ya bango te bazali kozwa bakombo ya batu ya Nzambe moko na bango azomibenga souverain Melchisedek bokososola azali nani na banzi ete boyebi ye malamu souverain Melchisedek azali nani soki azali Yesu Kristo te. Donc moyembi ya mindule oyo azali kozwa kombo ya Yesu Kristo. Mosusu azali komibenga azali Yesu Kristo. Na kati na bango. Mosusu alobi ete ye azali nganga monene kasi ya mwasi. Boyebi bango malamu. Na kati ya mindule bazali kozwa kombo wana. Misusu bazali na kati ya mangomba ndenge na ndenge kozwa esika ya Kristo. O bazali kolongola masumu. O bazali kobikisa ata moto azali na condamnation soki ya libela bango bazali na nguya wana ya kobimisa na kati bazali koteka lelo mateya kosala bikamwa
po ete bayeba kopengwisa bato bazali kosala makambo nyonso wana po ete liloba na nzambe ezali kokokisama. Nzambe alakaki ete tokomi na ntango ya suka. Elembo ezolakisa biso ete tozali na ntango ya suka ezali ete batelemeli Kristo bazali pe basi babimi na kati ya mokili ndenge touti kotala yango. Sika wa ndeko ntina ya likambo ezali nini? Lokola tokomi na ntango ya suka, yo ozali wapi? Lolenge na yo ezali ndenge nini? Po suka Yesu Kristo akoya pona koya kozwa bato na ye ya bule komema bango o batamboli na boyengi bene, batamboli na solo, balandi nzela na ye. Tango akoya akokuta yo lolenge nini? Na ibi ete bato ebele lelo motuna ekoki kozala me Pasteur Celestin makambo zolo bawana boni ezali solo. Est-ce que bato nyonso bazali na kati ya bamangomba mosusu nyonso oyo bango bakokufa te? Biblia ezola exception na emoni selimo kapoazomi na mine eteni ya mwambe ete nzambe azana na bana na ye o bazali na kati ya bisika wana bakangami nanu na bisika wana kasi azobelela bango ete babima. Alleluya bandeko. Azobelela bango ete babima. Nzambe azo reconnaître ete na kati ya bamangomba wana, na kati ya bisika bansambelo wana ba antikrist bazali kokamba bana na ye bazali bakendaka na motema peto bazokanisa ete bazana nzela malamu. Kasi lelo lokolo sosoli likambo oyo mbela ya nzambe ezali epai na yo ete bima na kati ya bisika wana, bima na kati ya bisika wana, luka bandeko na yo ya bule, bato na bule, basanto na nzambe oyo bazali kotanga liloba na nzambe, kokangama na liloba na nzambe, kotosa mibeko na nzambe pe kondima na Yesu Kristo. Lokola tozomona yango na kati ya emoni selimo kapo azomi na mibale eteni ya zomi na sambo, tozomona yango pe na mokapo ya zomi na minei ya emoniseli eteni ya zomi na mibale. Kuna Biblia ezoloba na biso boye na lingina tanga pena silisa esika wana oyo awa ntina na mpiko na bapetwi ba oyo bakotosaka malako na nzambe pe kondima na Yesu Kristo. Tala epai wapi yo mwana na nzambe okoki kokutana tosa malako na nzambe batela kondima na Yesu Kristo ndenge ezali na kati ya Biblia. Poete Yesu Kristo azaka na kondima na sina lobela kango awa okoki kozongela mwa ba mateya na biso wana mosusu kolanda yango poete ososola lolenge nini okoki komipesa epai ya nzambe na bongo okwa bomo ya seko tango ye akoyeba na koya bima epai ya batelemeli Kristo. Telemela batelemeli Kristo poete bazali na lokuta bazali kopengwisa bato, mosala na bango ezali ya kobikisa te, mosala na bango ezali ya kopengwisa pe koboma, mosala na bango ezali ya kokangola te, mosala ya bikamwa ntina ya bikamwa oyo bazosala ezali kaka mpona kopengwisa bapetwi, ezali kaka mpona kopengwisa bato na bule, ezali kaka mpona kobungisa bato na nzambe nzela. Yo mwana na nzambe olandinga sikawa kosalelaka kondima mpona bikamwa te, kolandaka lingomba pona bikamwa te, po ete bikamwa ezali moko na mitambo minene batelemeli Kristo bazosalela sikawa ya minene koleka kino na kopengwisa baoyo babulisami soki bakokoka. Kasi toyebi ete na nguya na nzambe bakokoka soki moke te, po ete yo na pokwa na lelo to na mokolo na lelo na tango oyo ozolanda ngai osi ososoli pe molimo na nzambe elobeli yo. Tikete nzambe asunga yo na kati ya mokano okozwa zwa ekateli malamu bima na kati ya makambo wana kabwana na batelemeli Kristo, landa malako na nzambe, luka bandeko balandaka malako na nzambe pe kondima na Yesu oyeba na kozwa bomoi ya seko. Kimia na nkolo na ngai ezala na yo na libota na yo na misala na yo na makambo na yo nyonso pe mingi mingi salela oyo olandi po ete tango Yesu akoya yo na ngai tokutana tokwa bomoi ya seko. Nzambe apambola bino tobondela. Tata na biso topesi yo matondi na ndenge opesi biso mayele ya kososola pe kozipola makambo etali batelemeli Kristo. Sunga sikawa moko na moko na bana na yo balandi makambo oyo po ete bazwa bikateli malamu, mikano malamu ya koyeba kolanda malako na yo, kobima na kati ya bansambela oyo ya lokuta oyo ekambami na batelemeli Kristo po ete basala libota na yo, libota ya kokesana oyo ekomilengela kokwa bomo ya seko tango okoyeba na koya. Tikete opambola bango nyonso pesa bango makasi na yo pe nguya na yo mpe kimia na yo ezala na bango lelo pe libela na kombo na Yesu Kristo mokonzi aza na bomoi. Amen.